bato foye bazali lokola balinga biso te soki ezali moto afayelo obetaka bayoko na ndenge na yo silisa makambo wana balia silisa makambo wana na ndenge na yo kotanga komba parti te esurtout bana na biso bayaka na bapolo afayelo bazobeta bakeba bana basefayelo oye voilà oyo tokoteya lelo to tokoexplike bino lelo actualité politique tozali na 5 points oyo tokopesa bino mpona actualité baye bazoleka na mboka c'est pourquoi nakolongola kifaku mpo ndenge bandeko so alobi soki président vendredi alobi le 30 alobi ekozala direct bokotia batelevizio na ntiango abotalaka akoyola chaine nini bobotala eske moto akopesa faile rtnc alo bazali akopesa ye rtnc po tokolanda na biso yango na baradio tokolanda na biso yango na batelevizio apres kosala oyo ya kosala bajournaliste bakozwa apres bakie nango batraité nde bakotya ya kozala en direct ekozala te parceke chaine epesaka en direct c'est la rtnc même top congo ntango akendaka moto azopesa ye ezali rtnc po adifize yango en public to en direct bana mboka oye eske na mboka oyo félix oyo atie bandeko na ye bakolinga falelaki na koloba na rtnc bango bazomona taye kobotela bango mboka mbala moko bango bakomona ete ase programme président mbala moko soko failu azali moto ya mibe soki ezalaki bato ya kosala yango mbele si tosingi misuki so tozali bato ya kosala yango mbele si failu azwa bible lokola tata na bango ase programme président de la publique mais failu a dit niet moi je suis quelqu'un oyo areste na mibeko na okenda procédure normale bana failu oye tokolanda motipe ezosalemaka apesi ministre ya justice apesi ordre na ichef apesa ye rapport ya mbongo oyo ekende ebimaki na rwanda na uganda plutôt mbongo wana ebimaki na uganda ntango ba Jean Pierre Bemba baza na barebellion basoda ya uganda baboma bato na Kisangani na gere ya Kisangani nde tribunal na ntango ya Sabila ekomaki kofundaka baye kofundaka na niveau international esengeli bapesa biso soki 1 milliard soki 10 milliard nde bakalikilaka mbongo wana eyaka ndambo-ndambo bauta kopesa 10 millions de dollars et 10 millions de dollars wana eye na periode ya tata oyo ayeli biso bafrapere ya badiaspora eye na periode ya batata oyo bauti dans le nulle part bauti poto basomere mbongo yango ye na periode na bango elelo mbongo wana esengeli bato oyo babomaka na Kisangani batonga meme bekole etikala souvenir mais mbongo wana banda 10 million wana uganda pesa lelo eyebani makolo na moto c'est pourquoi le nouveau ministre oyo bango babengi awuti na opposition monsieur Constant Mutamba instruire IGF alandela moto oyo bapesa mbongo wana basejitise mbongo oyo uganda apesa eza wapi ya mibale batuna mbongo oyo gouvernement congolais peuple congolais mbongo azomonela pasi basangisi bapesi moto apesa bacongolais identité oyo tobengi carte d'identité banda bapesa mbongo cilombo akei azwi carte d'identité ye moko alakisi na bacongolais carte d'identité yango lelo 300 congolais aza na carte d'identité te moto alaka na carte d'identité eza felisekele cilo nani ndenge otambolaka boye bapolisie bakangi eloba carte d'identité ti lelo président ye moko moto azalaka na ya identité na biso nyonso eza epaina société wana ezwa charge ya kosala biso bacarte d'identité ya bacongolais société wana mbongo ebele ti lelo
ata moto ya mibale ya misato apesi biso quartier yango ministre wana mpe alobi kende ojustifie mbongo ya bapesa malien koma mbongo ya congolais mbongo na biso okopesa étranger ayeba identité ya bakolo eoyana bato bayele te mopaya wana azwi mbongo bakongolais asali nini ya mibale awuti kopesa mbongo papa mbongo ya solo minduki basomba yango epa générale minduki mbongo ya biso obenge général ya afrique du sud yakozwa mbongo oyo zwa opekele biso minduki eza général otenga minduki azwi mbongo ebele apesi général oyo afrique du sud général wana talisile omomoi oyo oyila yango pesinga nga mpe naza kongole te nazoyibango général wana mbongo na bino opesa asoma minduki na moloko ye tala bopei nde ozomolela biso papa mali alie biso mbongo sud-africain alie biso mbongo ya solo ezo biso topene tozopesa na mbongo oyo yango moto wana akopesa bakarte d'identité ye mpe alobi soki bokangi nga nakoloba ve soki bobengi nga nakoloba nzambe okoloba nyonso oyo koyebana na biso makambo ekomi boye bayebebise oyo moto akoyoboya kolokanga nga kaka nakoloba nyonso soki eza na eloko te papa soki moto oyo olokokanga nga kaka menga nakoloba nyonso soki eza esi na eloko te soki eloko azalaki nango ya bapokolo mafuta ya ba moto mosusu abengi na ye donc bazwi mbongo yo oloba mwa eloko moko soki ebimi biso tokobimisa toye tozwi yo okende kuna na banke bamoni elongi na yo bamoni osinye opendi bo ntango koya balandi ye kuna zwa ya moke zwa vanda kimia ntango ezalaki na makambo ya 100 jour batindi bato bopendala ntango bapendi mbongo balandi yango kuna basali nini bayebisi mondele ezala kimia tokobamba yo 20 ans okosala ngo te tame ezala calme okosala 20 ans te obi metango okokuta na juge ya solosolo alobi bino nazoniata bino mpena bapene ya solo ale na moto basaki mbongo fiu nyonso wana po verité eyebana mboka oyo ozopesa fote mpo ya peuple yo moninga peuple ozokoka mboka ezobongo te eza biso bapeuple ozazo soki mboka ezobonga te ezali mesefeli tene kilo ndenge ayeli biso miyibi bayebango nyonso bamiyibi o président secrétaire général na biso abengaka bango bacambiste politique ce sont des cambistes politiques bayaki na bango kotuka badollar na Congo bayaki na bango kochanger dollar na Congo mais en soi baza bapoliticien te bana bazosa oye opesinga 1 minute pardon mpona opération oyo mponga mpena na biso na nga lelo okende tambola lealuka mosala akoma place moko bafanga zimbulu mpena zimbulu na ososa ya moti nyonso olepa alors nazopase mokanda na Martin Fayulu babisi Martin Fayulu totindeli yo mokanda oya tosangana po tosala tobimisa porte parole ya opposition bana Martin Fayulu bato ensemble balobi oya tosangana tobimisa porte parole ya opposition bana mboka oye histoire moko wana ya moke po tokende na baélection ele candidat kolo opposition azalaki soki yo Katumbi yo Muzitu yo Batata Ponyo yo Denis Esanga oyokani na bamupwete Bakase Fayulu oyo osala opposition na bino apart Fayulu atikali na yeye moko apart asali propagande na yeye
voix ya Fayulu soki bozongi tokopesa ye badepute oza na parlement oza na porte-parole ya gouvernement ya l'opposition nyonso yo mpona kokase Fayulu tokuba élection oyo simulacre électoral ezosali bino batakatori bolobi maponami oyo tokondima yango ya mibale Félix Tshisekedi tokondima ye te to président de la république parce que abibi na nzela ya parlement na ye badepute ya malamu bango wana balongoli oyo na majorité badepute banome kono wana bato ya Moïse Katumbi balobi bongo oyo tongo etani ozoyebisa Fayulu yawe tosala tokoma na porte-parole ya porte-parole ya gouvernement ni porte-parole ya parlement ni porte-parole ya élection ni tala kindoki bino bakongolais kindoki boza na mbo yango le secrétaire général de vote kitoko apesi bango réponse bato ya Moïse Katumbi ayebisi bango d'abord ndenge boza wana bozalaka bato ya opposition te boza bato Félix Tshisekedi atindaki bowutaki nyonso oposa na opposition etikala na lamuka oyo bino bokima bokende na nyonso koma moto alongwe lamuka ate kosoutenir Félix pendant 5 ans na ye abima lobi onga porte-parole ya opposition parce être malade ça Bokoye, et dans le cas Félix Tshisekedi lobi akosilisa pouvoir ayala bitalanga opposant ya bien yeyo opposant na yeyo après yo congolais obeteli ye maboko biso toyebisi bato ya nouvelle ensemble pour le changement Fayulu aza moto ya nzala te Fayulu aza moto akolelalela te Moïse na bato na ye Moïse na bato na ye Jean-Pierre Bemba na bato na ye bayebisa Fayulu ke aza na mbongo mais Fayulu ayebisi bango tokotala soki ngai naza na mbongo to osala naza na mbongo parce tovanda mokepa tomoni bato ya mbongo bakoki nzala te bakoki opposition te na inose te bake koluka baposte Fayulu ayebisi bino bomoni ngai natikali ngamo nakobunda bitumba olingi tokende na baélection bango nyonso balobi biso moto okende na ndenge na bi Fayulu alobi ata natikali nga moko na kosala pro omonaki alobaki baso te alobaki baso te bandoki lelo Fayulu atunaka biso mwa Fayulu nakoma ministre ya Félix na classe oyo natangi naza na niveau ya Félix Tshisekedi te ngai nakoma ministre na ye me ngai naza boshabe te oyo boshabe batama ye na professeur ya université bazwi zoba oyo atangaka te aye na pouvoir na veste ya molai joseph kabila akomi mokonzi na bango bali kokonza alobi mo Fayulu je reste dans la résistance kino mokolo na kozwa boko ngai nakokoma ministre na mboka oyo lisusu député pete mpe nayaki mpo bakambanga te ngai nakotomaki mpo nakamba elelo Jean-Pierre Bemba bango wana o ministre ya transport ye wana nsima ya Félix Tshisekedi tino me ye ezokompare ye na Fayulu moto akoki nzala te moto azoka kosiporte nzala te alobi ke nauti prison nazwa ata mwa kwanga me Fayulu alobi nzala te nandimi nakufa nzala na pepepo lelo tokotokonake union sacré pendant 5 ans basali eloko te Jean-Pierre Bemba aza wapi Katumbi aza wapi Mosika aza wapi Magali osoutenir ye Mosika bana moko ye toyebisi ye Moïse Katumbi kende kozwa mosipi mindimandima ndenge ngula ndimaka topesa yo totika yo tokosala union sacré banda koyeba tokopesa poste lelo alingi asala opposition mpo bapesi eloko abimi na mpwa bino nyonso na bazali bolandaki mozitu te
Mozito alobi abidja Fati penza banda Kabila penza bidje ya solo. En tout cas Fati penza lilo zote nango seke mokambo esala nini? Sote le corbeau. Yaya. Mozito en tant que renard banda bandi osala boy. Corbeau lelo pe abe madeso makasi hein. Bana mboko Corbeau bondena kanaki eloko na ye ni Mozito yemba ya na opesa yo. Yemba na opesa yo. Mozito ayembi fromage ezokoya te pe ekuli ntango bapesi poste te bino bacommunicateur bolela na batelevizio boyo banouvelle ela na bakosala marche mpona nini gouvernement oyo eza gouvernement ya mabe ya mibale budget oyo eza budget luku balamboka ye alobi c'est un budget irréaliste vie nanga Moïse ça sérieux non tomonaka bato ezokoma mikolo de plus en plus bakomaka baye tokoma ya biso oyo mpenza bazokoma bazoba boye ondimi eloko bapesi yo te oboyango siko oya na pepe wana eloko wana olobaki okola nini c'est-à-dire biso tokosala opposition na bakatumbi te etoza na posa ya porte-parole ya opposition président na secrétaire général balobi kino Tshisekedi akondimaki ya solo bandimakele yo Moïse Katumbi ozokoma porte-parole ya bango eze bayebi soki ya solo makolome ezalaki malamu eze babengi yo balakisa ndenge makolome ebandaki nini echange par rapport oyo olobaki na oyo olinyosa yango babebisi bango kosala eloko na bino ya bozo batoko ya fayulu à travers son secrétaire général de vote kitoko alobi ayebisi Katumbi oza opposant moko ya mayele te lamba o zala porte-parole ya Félix apesa o salaire onginda na yo olia biso tokoya mais le 5 le 30 juin nde yango baoyoka opposition mate sayilo badi le 30 nde akopanza muchoko le 30 nde akopanza bango bana matofali oye nalingi naloba likambo ndeko mpona nini Félix akendaka bibembe ya bato nga personnellement namona te président ya France akebemba paster moko boya kufia mais oyo kuta paster te mwasi bato bolandi televizio botala facage olela bamboko ye facage otangisa baye yami natuleki 3 question kolela liboso fati azomonake manda ekena soko nasali eloko te nzambe mpona nini ya mibale nzambe mpona nini mwasi oyo akufi mwasi yango ndenge nini na ye toyebi te ya suka bana mboko ye azokalisaki ngambu kola ngo solelaka na biro mbele babomaki ngai to ndenge nini nde azolela masumu na yebisa yo ozomona moto azolela me azolela moto aza wana te azolela makambo na parceke pardon bandeko mai ya miso na pambapamba te mai ya miso kopima il faut penser ke na mosi bato kanisani na mwasi ya bato azolela oyo eke bato Tshisekedi en tant que président de la République akoya kotangisa miso na liboso serge ya mwasi oyo lie nini na mwasi oyo ya mibale ye aza président de la République lie nini na paster o amatofaloye awuti koboma 72 personnes na boma na Beni bawuti kokunda bato babomaki na Goma Tshisekedi atikala kodeplace te akende kolela ndenge amesana mepemba mwasi apasa fati wana veste azole bino bakongoli botunaka te otunaka te ezolela ne kototo tozela ye yo bongisa mboka yo yokolela awa kolela ya mokolo aleli liboso
moto Sergei akokinde Congo alele pembe te bana bateka oye na masima nemba non liboso kaka dénonciation moko bandeko oye olanda koto nalingi nasala dénonciation moko na makambo ezoleka kota mangengenge na mangengenge kuna ezali na mokonzi moko ya bateke aza kuna apekisi bayaka bakota na zamba wana oyo eza kota mangengenge bateke wana basangani na bandeko na ngai baluba bazopourchasse bandeko na biso nyonso ya bayaka oyo basalaka bilanga kuna oyo bakenda kozwa bakoni oyo bakenda kozwa biloko ebelebele ezala na zamba kuna bazokopourchasse bango bapekisi bango bakota na zamba wana te bauti otinda bajipe ya basoda ekoti kuna mpona kobengana kaka baya nayebi te mpo Chilombo makambo ezoluka dimanche ezolukela makambo toyebi te ifo tovanda na toyekola eloko oyo tata moko avandisi nga alobi me bino bavanduni babasoka bino bavanduni boza na 3 kisi ya maka boza na 3 bor ya maka me tomoni bato moko ya pamba bazosangana na bino bwendeni bana moko ye todenonse yango boyeba yango makambo ezoleka na mangengenga bobenga na top Congo makambo wana yoka bobenga mpe bandeko na biso bayaka oya mobondo bayebake bandeko na bango ya bayaka na zamba oyo bakominata baya totuna nano moteke wana zamba oyo kokola yo nani apesa yo loko bango balingi konflit bandeko mata etali bango moto azomata konflit oyo mibale eza tiseretilo oyo konflit place bato bazali soki konflit ezali batindaka basoda te eloko oyo ekomisaka mwana ntapo konflit entre ba chef coutumier bazwi bapolisi basali nini ale baye koyandola moto ka mwana ntapo na ndenge babomaka ndewa nde bato ya Félix na baluba basalaki yango baya koboma Kabila awa esimbaki te Marikesa lelo balingi bazongisa yango na bayaka bazobunda mpona kozwa pouvoir te bayaka bazobunda baza na posa bateke bareconnaître ke mabele bango bavandi eza mabele baya bana moko ye nalobi yango mpona nini yo ndeko ozolobake bino bayaka boza na bapouvoir boza na bakisi ya kozwa pouvoir bozwa pouvoir te premier étape toza nango ezalaki étape ya kozwa pouvoir te makambo ebimaki na kwa moto ezalaki makambo mpona kozwa nano pouvoir étape nango ezalaki ke ezalaki conflit ya mabele muyaka alingi yeba ke muyaka alingi yebisa moteke ke areconnaître malgré avandi awa me na vandi ya mabele ya ba papa yo eza locateur tovandi ya lupango ya bato yo ezalaki lupango ya ma me bato wana yo pesa akoki kobimisa mpe bongo te ifa mpe topreyavi mpona nini